Yaya Mwasi. Eh, Yaya Mobali. De toutes les façons, peut y avoir qui Yaya Mwasi, to Yaya Mobali, to les kaka message les. Yaya, yo soit disant muto salara na bureau, mais tel un commentaire aux yeux coacher la fan, le kolanga. Ozo manquer un respect. Mais tant qu'on a manqué au respect, batuba lo bakio les défenseurs à impoli. Mais oyo sali batuba ye baté ko impoli hein. Yaya. Mambo tout obino bo traiter nga na vandi tranquille. Mais calme nanga ils no ba cause la faiblesse. Nazo respecter ndebino. Yaya. Yo batu tout ba mona okenda na Brazzaville pas ve na biso roga roga. Okota na lopango ya na piscine. Balambeli bino kokona mboto. Olie et pesi bino biloba loba yo na janvier. Yo na janvier bobimi bokomyo fali pour pas ma peka kaka ma peka. Yango moni faire to bolelo kwa na boyboy. Yo finga aigle. Yo na janvier finga même na moi c'est aigle. Obino bo salaka et salaka ba impardonnable. Mais ba pardonnable bino ba tika bino. Mais bo toucher likolo comment na niveau vraiment au toucher aigle. Aigle ma peka ba vidéo ez en internet. Yaya ozuli kambunanga okese la nga vidéo moko boye oyo o kata les défenseurs na vidéo wana kaka bana kazi na yo na famille na yo na ba neve na yo na ba noko na bango na famille na bino nde bosangani boye bi vidéo wana eza vidéo ya nani so bosela ki nani mais na vandi tranquille yaya un mot beto pesa na respect nga na zana nga fan ma benyo so boni na bo traiter nga nango na yebi na ngo te na zeli ti lelo ba voice bi makenga na lobike les défenseurs atekaka putulu o ba pesaka na orchestre na yebi yango te ti lelo ba vidéo ba voice wana bimité ya mibale ba preuve ba makambo tu boza kwa kizenga muta monyango te na pasi na motema yaya ba montage o bosali kabino monde boye biango moboye ba que le défenseur père de famille mambu tu wana nazo zela ba preuve nango na tikalo mona te boko selinga ba makambo ebele mais na komo ebisa bino kaka na tiki nzambe abundelanga nga na tiki nzambe abundelanga vérité ko bima même c'est bimi lelo te e ko bima kaka malembe bokanga vidéo ou bien na olobanga na tiki nzambe abundelanga na makambo nzambe abundelanga na makambo vérité bima tous les jours na olobaka ndeka na tiki mwasi nanga na bana nanga na tiki mama nanga na ye na mboko na zongi bwe na osaba makambo nanga da local mais makambo so ça ba montage nzamba ko bundelanga vérité ko bima na oloba na chema ina munokote silence nanga eza ko za la faiblesse na vandi na tiki sko nzamba bundelanga message nanga suka yango wana ba wario na lingi bino mingi na bureau to comprendre des vérités un jour les défenseurs warrior avec DP na okomati na suka na makambo na pasi makasi na motema mais na okomati na suka na manquer mutu moko respecter na manquer mutu moko respecter na vandi tranquille na tiki nzambe kanda bundelanga na makambo batu bo comprendre bino moko un jour na sa vidéo au samedi le 5 lelo na zo sabino ke na tiki nzamba bundelanga na makambo vérité ko bima te bimi lelo te ko bima kaka bo comprendre place vérité ou ta qu'il kola jalousie à mutu moko alobite il faut to bimisa ke amena saka ba fi aviola ba ki asala ka bo bimisa ngo bongo rien que parce que abi ke ton ko ba bongo ba wario ba s'attaquer na ye mais tiki nzamba bundelanga nzambo kaka abundelanga na likambo bitumbo na ozwa o nyonso yo total la place suka ba vérité ko bima bo comprendre na zalaka mabe na wario na otikala kana position nanga na obose po na fali pour pas di cap la beveille mo butu yango wana merci.